donc papa mais bozala na moi 30 dollars na yo na poche déjà pour na o mais maman a sepelana we ranson. Yatoni Koko Kaka na actualité, le 4 avril, le phénomène Gama Makanda Weranson a pu se produire encore na kati ya Grèce. Donc bana ya Grèce déjà au balanda déjà biso awana RTGA parce que RTGA est à World donc dans kati ya Grèce tokoya ko sepeli sabino donc nenge Weranson azaka ba toujours na actualité. Balobi date oyo vraiment batu bazela qui vraiment donc le 4 juillet kakandenge ya Tony Koko auti koloba les phénomènes Ngamba Makanda Weranson tellement azankoyi donc alobi na bino tokutana na Belgique donc na forêt nationale donc loko les a forêt donc Weranson azape mokonzi ya banyama yango alobi ke donc tokende biso surtout na kati ya forêt yango bomoni affiche wana déjà sebini alati déjà bankoyi azolakisa ki azan déjà koyi. Donc, balobi date bazozela ya billetterie vraiment pardon donc et ça le 11 mars oyokaka le 11 mars donc tokofungola déjà ouverture ya billetterie déjà donc on peut préparer déjà donc bambongo na libenga parce que le 10 na 10 heures donc à partir à 10 heures déjà tofungoli mbala moko makambo ya billetterie donc ba fanatique déjà bosomba déjà ba billet na bino d'ici